atiki te liloba nazanga kinzela na landa fiere se ya pamba mokili compliqué motolinga mona yo pamba esalinga ipasi lokola na zwinde likambo boye baloba batonga baloba donc makambo ya gouvernement to bandoko betaka yango toko bandoko betaka yango po yango nde mutu to signaki yango foto kena ngo tina suka donc le biso betelaka vena biso chichi Tshisekedi wa Mulumba donc repose en paix donc to betelaka ye qui va petit peu bon bien te fona kitano nous la pays moko eza voisine hein netika Angola quoi biso dia ba compliquera yo donc ne yo zate biso be complication eza poto beta kandu l'été ba fina biso benado bouton rouge malam ça campagne ya Tshisekedi wa Mulumba en 2011 yango botela bino ba problème ouais botela biso ba problème ya vous avez bino mo bat bosala campagne si en place popularité ba ligne yango te ozomona donc bazo mandar batu bazo utiliser batu ko corrompre batu na mamo station mo mbongo wenge na référence kontaka wana te wenge kontamana santé te na esprit bien hein na yena ngako polémique te pour na manda chante na PC mbote si comment dana bana OK wenge ezaki mibale après yokoma 3 siko soko landi souverain binadama alobaka ke wenge kotika la moko soko landi pe roi soleil le roi mal Désir ya makambo Désir ya bolingo Désir ne bandeli ya bolingo moneme kitisa se motema tosala reconnaissance maloba nanga ya nganga oye kitisa se motema umela na bolingo bana poto bana partout balandi émission ya mbote na biso na ebisi bino Marie-Paul Nakin impact ya danger moi tayamvu le roi soleil et toza awa na musicien bien que bazo préparer makambo belé na bi tozo na nous musicien oxygène to soula na et qu'est-ce qui se passe na mouvement mikolo to benga bango orchestre présidentiel toza oxygène bon dia bon dia mon frère bon dia na batu nyonso bazolanda biso donc plaisir à danger Wengel Paris car non lobby donc orchestre présidentiel oxygène et artiste présidentiel oxygène ndeno le babu uti angola na minute za bakini le bana na angola buno za osad ouais na angola to tikala kaka pona station to yango ezaki plus grave parce que yo moni na ba élection ya 2011 hein biso betelaka vena biso chichi Tshisekedi wa Mulumba donc repose en paix donc to betelaka ye donc tato vida bandule wana croyait que kaka toza bana mboka ti ne ezalaka na mutu faza na opinion na ye
et puis ça moi complication donc via au kende ba cascade akende la banzela ba braza donc tant akei ndai au vanda monique na tiki ba petit ne na tiki ba petit pe bongo bien te fona kitana nous na pays moko eza voisine hein netika Angola quoi ya moni via kitaki Luanda tant akomi Luanda yidon ba petit boya na to développer to ba stratégie ni to ko sala tant aye biso pe to yé Angola nde to solo li to betika mo bandule mona ba province to beta ba Kasangidi ba Lukapa et au sala ke to bita vie le roi koto kuna yo zate biso de ba compliquera yo donc ne yo zate biso be complication eza poto beta ndule te ba fina biso bena do bouton rouge malam to tikala awa to meka ko bunda bunda nde to tikala ki mais bo betela ka sa campagne ya Tshisekedi wa Mulumba 2011 ya botela bino ba problème ouais botela biso ba problème ya vous avez no mo bat bosala campagne si to za biso moko ouais to za biso moko po ba tout ba kenda na kan ya Raïs batu tout bakenda koto na do koto ya vie to za biso moko wa Mulumba to za biso moko donc via ndima ki pena signer corps et âme zomona donc yango moni pena et sala ipe ke biso ça pas za piane batu mbongo te si bo bino bokene na kana ndenge te azana vision moni batu ba comprendre te mutu na vifo mona musika ndenga za ba yebela vision yebela vision donc roi azana na vision ayeba que un jour il y a changement parce que pouvoir est en place popularité ba ligne ngote ozomona donc bazo mandar batu bazo utiliser batu ko corrompre batu na mamo ba station mo mbongo hein mais batu na mutema ba ligne ba ngote bazaki mete donc mutazaki mezaki papa Kisekedi azaki meilleur ko sarana te yango moni via na vision habité quel que soit la rezate mais na robetela muto un jour nzamba o récompenser ngata yete mais nzamba o récompenser nga il y a une récompense na biso lelo toza orchestre yo hein donc vraiment donc bon mon akaka tendance la gouvernement bo kecho azala seria Mobutu ndenge bino bokomi seria Fachi Beton si yango wana pena base la gouvernement c'est bimi ba bandi déjà boulot donc à la mingité to démarrer à bandu le tout bokomona donc ba voyage c'est belé au saranati tozonga likambona na pesa sœur na ngambote ye na obenge manager international sœur Bibis BBC Azampandi bonjour ma sœur. Bonjour papa. En direct uti mikili uti France ozana kini mikolo. Tout à fait kando lobi wana. Tozano to solo la tozano oxygène to solo makamu nyonso Marie-Paul ayekini avant to ko bana li solo oxygène batu msu bazon dimate batu veka okasa Marie-Paul ekufa Marie-Paul ye moko ayebela vision akiyi kutu abongola ne pe mutema so pe ko bongola mutema zoka batem après atikini mambo musique to situki Marie-Paul azongi kini na époque Fachi Beton azongeli pe musique yango to zona mo acapella batu ba yeba osu bien Mumweni pasi fista basende na ngaye Mumweni pasi mimiki asina ngaye Bawolona wala nzimbu pasi mutoto wau wa Kongo sangwe wema yoyo lengo ma famia babola ye moderonga ngwelema chili vuvu dila lusemika kwa mimame elikia na nzambe tokozwa kake kikwakwe elikia na nzambe tokozwa kaka ayembi kitoko je pense que boyoki ezali moi bébé c'est ayembi bien kitoko makasi na leli esalinga vraiment esengo makasi oxygène. Est-ce que Marie-Paul Okokasu Kozong Sabisone, Marie-Paul Azaka, le roi Pelé, moi Tayamvu, succès à danger na kini pour Egypte Tamula, ils ont ban namsusu. Ana moi na 2000 ajnin. Moi na 2000 le tout Marie-Paul a bien été. Bon Ezara bongo po azate na terrain, mais ba pesa. Sila. O te asila te. Ko sila c'est grave Marie-Paul wa pela za na bandimi na ye. Au moins les preuves en est au Kendagi Luanda, on a redécouvrir vraiment que l'orchestre n'a pas un grand orchestre parce que via Zakité, mais tout ça qui bien, bah besoin encadrer biso balek. Bozo kota ba wenze wana ya Luanda, shikwa ba ben ngoni. Kikolo na shikwanza. Tout ça kikolo na shikwanza. Ba sunga ba sauver no mawa ba bien. Marie-Paul yako bomsaba na batu awa, tika na sauver bango. Wana ngoma musique.
tozalaki bien parce que talaka ba machuda mandangi ba osimba biso ba poliville ba osimba biso donc tozali na ba grand mécène na makasi oyo banda osimba biso pona grâce ya roi Pelé Marie-Paul Milbi o ba benga mikolo yo le roi Malkochi donc roi wa rova na ngwende na epo via ndako lo ba wenge etika la moko banda ko comprendre ngo te esko wenge ngo etika la moko ndenge nini esko wenge ko tika la moko na makambo ba faire ngo ya ngoyo wenge o wa etika la moko kasi wengeti wenge ne za to yaki so na 3 wengeti ne to na yoka so 3 mais to yeba ngo ezaki 2 wenge e ko koma 3 na ndenga fort on comprend e koma 4 te ba 4 ku to compta manda chante pas ça là wenge na référence compta wana te wenge compta manda chante te na esprit bien hein na yena ngo polémique te pona manda chante na pc mbote si comment dana bana OK wenge ezaki mibale après yo koma 3 siko soko landi souverain binadama alobaka ke wenge kotika la moko soko landi pe roi soleil le roi malkoti alobaka wenge kotika la moko po bango mbale mbaza ba leader o comprendre ba leader oyo ba sala makambo ya danger ona werati te wera pas sala makambo ya danger o comprendre mais tozolo ba ke de wenge o biso to yebaki ba bagarre ezobundama na ba kuwe oka wenge ya kingani bazobunda na wenge ya kingani ozo comprendre na sens wana nga nazoloba mais yango moni c'est ça siko oneza wana guerre etika nango bitumba etika nango ya suka awa ya mo les preuves anozo mona ke le de wenge ona pena ba bimisa bango ba disquete donc totika na bagarre suka bagarre ngo ezaka ke po maloba na bango balobaki wenge kotika la moko faut tika la pe moko en réalité jibe pas betaka danger siko to tala bango na ba œuvre ba obimisa to découvrir ce ko wenge ni kotika la moko mais ba yoka mungonge donc référence ya manda chant déjà kufa ya comment bana OK wenge référence et kufa déjà wenge msusu maison mère yo bito content oté te maison mère bon disons to content on ça orchestre mais ngana zolo bela plus que na ba racine misisa on se comprend donc ba misisa ne batika lio ba zo bunda bitumba suka po to mo lelo ba orchestre comme belé o président Kingandi au leader Kingandi ozo comprendre siko todo c'est la bato ba événement ba l'homme d'événement bango bazo bimisa donc mungonge bientôt mungonge eza na terrain bozela boyoka ba nzembo ya danger wana appui ya bata IDPS appui ya peuple non pour rappeler za leader du peuple après IDPS aza leader du peuple donc leader au peuple zo tchela misu o bazo zela œuvre ni nazo sala pour aptchela bango na table balia tobeta lisolo œuvre na mungonge olobia mungonge après mungonge ndeki mbombi mungonge mtezo bima tobeta lisolo nango zongisa biso nanu na ba œuvre ya El Paris ya kala bandimi o bazo landa émission o ba se retrouver lisusu butu ya lelo na banzitro notre meminga mosika kanisa la vie noki azwaka pongisa na moyo makanise tonganda kona tango moke bomengo nazalaka malamu na mokongo na yo lelo tikinga yo na mokongo ya souffrance moto akabaka mbasengaka ete ye moko abotama na esprit ya kokabao mbongo ya malamu luka na moto kinela luka yango malembe yokozwa o mbongo ya kitoko ebongi na mosala luka yango malembe yokozwa o basepela baganga bakembo koseka ya makasi ekozalaka na lampete na litanga na mai na miso nanga ekobimisa couleur ya arc-en-ciel titre nango Yesu wana titre nango za Lindalala nze mo kitoko Marie-Paul asala ba œuvre bien côté kuna to yebia embara bien mais sikoyo bébé c'est ngo tia moi commentaire nzembo ce commentaire a otia vraiment ezali ezaka musalaka le vieux mupepe le roi Kimbombi osala ezomonana po biloko ya betaka ndenge oforme pe bapeti na ye ata lobi akomi koko asimbi nzete mais ba œuvre etika toujours pa bapeti a former donc esika zali coup de chapeau pire vie coup de chapeau Marie-Paul Oxygène ce qu'on attend oyo ba master na yo
Petit na yo bakoma ba leader ba ça ba œuvre à danger zo ba simi pe musique ya mboka na biso yo préféré zonga pas Marie-Paul. Ah oui, et ça destin. Na mona ngo ça destin parce que moni vie muna mutu ndenge nzambe atinda biso na sur terre. Ayebi nini oye atambusaka biso. Sérieux bandi ndule bobeta na banani otokoyeba. Na El Paris même avant ba musique à quartier. Ah ba musique à quartier na betna Michel Belé ba Michel Belé. Ba Michel Belé to betna ba faire na ba rumba donc ba Michel Belé to betna ba Michel Belé ba misupe bana ba mikili baya ebele donc Iranjako to mo ba faire rejet Kendall Bosso ba ebele makambo fongoma ba bimisi ba œuvre ebele yo aga pemena mota ya te dérangeanga te bon on appelle ça banka ba coup de chapeau na fait Richard de Poule Fali Poupa donc c'est bon match ça nango bien vie ezaka nango na course te vie ezatan au moins bango ba roki kozwa mais oxygène pas ya Tchelibaya danger on a retard na vie ezala raté retard na vie ezala raté to monango eza ba réalité à vie donc lobby pe oxygène ozala kaka au moins na peine roi pelé na apprendre lobby pour nazala plus fort na miso batu na défendre o naza on apprendaki donc c'est ça quoi naza nga précédé mais naza après nzamba ko sala grâce to retendre ka ba place wana vous comprenez moi na Marie-Paul c'est-à-dire moi na roi Zakarois moi na Marie-Paul aza mais siko ndule senga mo ba forme senga bala mikolo na ba tchetcha danger bon uti Angola bat bolela na Angola mikolo ezo répondre te oyekini siko osa ne bien que BBC azana loboko moko mo passe ya trop te bon moni biso to ba wengemen normalement to tikala na Luanda to tikala pona bula ndule to tikala pona ndule siko vient na biso le roi Malkuti aye so roi Kiti to sa ni na Luanda yango monto ye siko ba faire yango to yeli yango mto pesa biso ba palais et pesa biso mituka yango to yeli donc baza na bango calme donc d'ici là ba ko sepia na bango eza wenge wenge tambola na camion ngolo pala ngolo makamtu ya c'est bon bon chic bon journée papa chéri Nenga ne baloba rara donc beauté santé c'est maille toujours. On est là avec Oxygène, musicien à Wenge El Paris. Je pense que Nenga Zolo Bango et Senga va soutenir ça là moi bien. Parce que Bobim ça maxi single. Maxi single Mungonge, titre na ngweza Mungonge. Roi Yembi Mungonge ezali annonce ya Kimbombi. Kimbombi ezali le roi mutu moko donc ezali le roi mutu moko aye ko déclasser vengeance moko boye siko Mungonge ezali le roi l'éclaireur ozo comprendre et ko ta la station pour Kimbombi abima donc on monte obimisa siko non Mungonge zo bima nango d'ici là d'ici ba fin juin. Style pas musique mikolo ba inos bi ba ye ba gaz mawete ba gaz fabulous Mungonge ye style nini ka style ya Marie-Paul ya kala wana c'est ba titre na ni nena lo ba nganga nzambe ba titre ngo kimingo ye te ba osepela donc style ka ba couvre-feu ya ba couvre-feu to mélanger to beti ba afro to beti biloko musique ba osepela ba sepela roi na bali na sika moni kilelo ba lo ba kilelo zanine kilelo za biso bino banani biso ba oxygène ba inos bi ba gaz fabulous kilelo za biso ba nani maître Gims kilelo bina filé kilelo eza biso parce que toza ba mupepa sika ozo comprendre on va appeler no de promotion mona ba faire ozo ba kilelo si on azo loba tozo mona ngate na za kilelo za biso donc baza na bango calme biso mto ya ba lina sika siko kwa ki baka cheka manteka batu mama ba sepeli match za nango bien bazela ba sepela ba Marie-Paul na mikili abimsa nze mumoko Amanda tokozo extrait extrait Amanda kei atikite liloba nazanga kinzela na landa fiere se ya pamba mokili compliqué motolinga mona yo pamba esali ngai pasi lokola nazwi nde likambo oh Amanda yeah oh duchesse yeah oh Amanda yeah oh duchesse
Amanda songa paladonga na baby nzotoro. Ça fait des ans maintenant, je suis tombé malade. Bolingo na yo duchesse, elatinga na nzotoro. Mbula mibale chéri, nazali sekobela oro. Amanda nani atikite liloba nazanga kinzela nalanda fiere se ya mpamba mokili compliqué motolinga mona yo mpamba esalinga ipasi lokola na zwinde likambo. Oh Amanda yeah yeah, oh duchesse yeah yeah yeah, oh Amanda yeah yeah, oh duchesse blan blan. Amanda songa paladonga na baby nzoto. Ça fait des ans maintenant, je suis tombé malade. Bolingo na yo duchesse, elatinga na nzoto. Mula mibale chéri, nazali sekobela o. Plein, 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 plein. Très belle chanson. Merci à Fiston Bassène de FB International, l'agence Tassi. On appelle Simbo Depa, maman Nathalie Zeko, Namon P. Julien Bassène. Merci à vous, Angèle Kinkela. Confiance et les cas. Et bon, on a un concert quand? Ouais, tu as un concert d'ici là. Tu as un placement, tu as un bandal na Bakayao. Si là, tu as un programme, tu as un chaque samedi. Tu as le 30 juin, tu as limité na résidence ya Yemoko le père. Tu as un concert botika là na. Te yango wana ka makambute. Biso penane eza boye baloba, batonga, baloba. Donc makambu ya gouvernement to bandoko betaka yango. Toko bandoko betaka yango po yango nde mutu to signaki yango foto kena ngoti na suka. Donc le 30 oyo, le 30 juin 2023 pe kopesi. Te nana yebisio. Na yebisio makambo wana. 2023 to kena be élection. Élection mako continuer. Ako continuer. Eza mwa nzambe. Yo kasi pouvoir wana ba pesa yango pamba. Eza mwa nzambe, nzamba ebeke photo zo mwana mboka aya wana po a lutter pour na peuple a sepela. Donc peuple sepeli. Te peuple azo sepela. Bon yo kasi pouvoir so ba pesi yo desanga mama makambo ebandi. Faut banda ko bunda malembe au vendre sa stabilité, au vendre sa makambo belé donc d'ici là ba sepela na bango baza bena calme ba sepela po Fachi Béton aza mutoyo azaradia libanda ya mboka. Donc akoyela biso vision pena o ezara libanda. Donc ba sepela baza na bango calme. Faut ba mvula boni. Donc tiba 2022 tiba 2022 Congo déjà stable. 2022 l'année prochaine. Kasi on a zoloba tiba 2022 déjà Congo ozana déjà ça va. Tika na 7 mois. Ça va, match est bien, donc à rebongisa. Donc le gouvernement si déjà bimi, tous au moins derrière vient biso ba bandi ba boulot, donc match est bien. Ba jama oxygène. Voilà, Nata senga sinto cité na biso, BBC ne peut so un message particulier, ne bige ozozela mungongoni, mungonge. Album à Marie-Paul les single et Kalaming tête ozela on a juin. Message ezaka mukie na ngai nazongisa ka mwa oxygène abosani amemi yo mulai falaki ayebiso ka ke roi aza na famille présidentielle donc tanga obeta na limité na résidence obeta ne ka chez bango na palais yango kana ngai na bakisa famille présidentielle to ebike baza bande kuna biso baluba roi uza mutu na biso bandundu te roi zapenda apa na famille présidentielle yemo président lobaki so babota ma 6 dans 7e na bango de la famille c'est le roi. Merci toi aussi ça bon moi message na ba fan oyayo na bandimi nyonso bien que bandimi badimnya mwandambo église ekonda ekoma muke moi message bazela mungonge ouais message nanga kaka bato tu balinga oxygène bachete de champ
ba mère nanga ya Paris, ya Belgique, ya Londres donc otika epe na Luanda batashi kwanza na basutenaki si donc na Luanda donc na bosani bino te ba mère nanga Kikolo donc ba mère Françoise donc na ebi ke boza bien match eza bien d'ici là ki mongonge zo na terrain na pesi mbote na ngai na ba staff na ngano ya Luanda na bano na bana Luanda na pesi mbote na Alain Visor na pesi mbote na Héritier Mvwama na pesi mbote na Héritier Mvwama na pesi mbote na JC Mudiabantu mwana Wengel Paris ya Tongo na pesi mbote na ngai na bana Imbonder Salon Diego direct Soudaf Salon Diego Guy La Roche donc Bendele Koyate na pesi mbote na Bâton de Moïse Ngola Kabasa Boa Vida soki natali na Londres nazo mon évangéliste Thierry de Mava toujours idéologie na motema ya Maya mère na biso double one soki natali na Paris nazo mona ba mère na biso en Panama fondation maman na biso Maïmona facile à garer tobo sanité Peggy Shimba tobo sanité grand prêtre mère yemoko bibishi ya stozana awa akenda ayaka na ekaka donc ye pona ko sakana te donc tozana ana kata bankini donc na bo sanité Amanda Duchesse na bo sanité mère nanga moko na kati ya Bruxelles mère nanga mo double one Ogisha Chic Rebelle na kati ya Belgique na bo sanité Cheve Rebelle des fois te CPI Kimbombi papa na Marceline soki natali awa na kata ba kini nazomona awa Blaise Nzongo Timba Nzeta Mbila nazomona Hervé Ngale mon avocat Hervé Ngale donc plaisir à danger tozaza bon na États-Unis nazomona Florangani John Peter Kalamingité tozoya States bana États-Unis déjà States akuna bo bandité na bo kitimbujuma ité vraiment voilà basaka si une photo citée na éviter BBC mabangeza toujours mabangeza ngate mbote trop na ba mama moziki la joie na Paris dans les 91 bino surtout ba mbote belé ba habité za mukie moyena tanga ba kombo ezate na kinawa ma petite sœur propre Gladys Moseka Maboko Bank et Yoyo hollandaise à suivre. BBC topesi Salem Louise Mbote depuis Angola bondi ya au brigade connaissance yoka portugais na beta kaodada. Voilà, merci à Fiston Bassende, merci à Julien Bassende, merci à Angèle Kinkela, merci beaucoup à Lévi Cyril Arsène Modabu le garçon capable, merci et papa Pasteur Kosi Bolanda Biso, merci bande Onyos Bazawa, merci papa, merci ma sœur. Toi aussi ça abso, n'ébite ko beta abso mungonge, to beta abso le moi Marie-Paul Souyakal. O batu ba yebi ou bien mungonge. Et boulema et lo moi boulema, nje munina zo se perdon e boulema ngaye. Ah, yoga aussi beau. Petite twingo. Maman na kutani aussi début nango bolingwe kamwi sabato yotali pamba yoke sala nyonso nga achicha kolela yo bolingwe kamwi sabato Paris mobimba bakamwe mama sala nyonso nga achicha kolela yo twingo mai mona mwana mama pemba bolingwe kamwi sabato yotali pamba yoke sala nyonso nga achicha kolela yo ngai mai mona mama na Britannie hoja masua vayana na limosolo sema ebetaka mabele oyo tonyataka esengaka meresi Jacques Pierre banyata Richard wawa eme wawa gile wawa mwana mama bebe sono ngai nalala wapi yo Leoni Sanduku na suka wapi yo Sylvie Kiketa makambo ayoke na yo Britannie ona awayo gaze na yo Britannie ozaga mulako jije inyo mai mona bolingwe kamwi sabato yotali pamba yoke sala nyonso nga achicha kolela yo ya emeneya moi lo moko emeneya ngana ke nanga deja
Ndesio, Ndesio ya makambo, Ndesio ya bolingo, Ndesio, Ne bandeli ya bolingo, mon aimé. Sans motema, to sala reconnaissance, maloba nanga ya nganga, oh yeah. Kisa se motema, oh.